Mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oya balingaka sule baoba bambote na bino ebele bisika biso bizu ba bino ba shalom ba bonne fête de Pâques vraiment na mabota na bino boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique shalom 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 na bandeko na biso nyonso ba pasteur na biso ba homme de Dieu vraiment tozali na bino toujours elongo ba bonsoir ba bonjour ça dépend Ernest Bokolanda sous les baobas vraiment topesi vraiment ba salam ebele na bandeko na biso ba musulman yenge na bundi ya Congo na église ya PV ya Longo vraiment ba gros bisous na ba onyo so balingaka la danoise et puis na pesi ba mbote ebele lo sako ba respect na ba chef coutumier na biso et puis na lobi merci na ba onyo so bazali ko s'abonner nzamba lola apambola bino et puis na yebi ke bozo ba suite ya bien ba onyo so déjà si to pesi bango bato oyo bazo solola na bango oyo déjà baza ko se préparer ba rencontre na bango en tout cas vraiment esengo makasi en tout cas bo pesa biso confiance bo pesa sous les baobas live together confiance makasi vraiment nzamba ko sunga tozo ko restaurer ba couple tozali ko longo la solitude na kati ya communauté congolaise boya ebele ba papa boya ebele ba mama boya ebele tozali na mibali ebele bandeko na ngai ba tozala mibali bazana bana bauti na Allemagne bazana na âge ya 39 ans tozala ndeko na biso na kati ya Allemagne na âge ya 39 ans azoluka mwasi bo benga la danoise tozape na papa na biso na kati ya Londres na âge ya 49 ans en tout cas papa ba ize belé to na papa na biso mususu na France na âge ya 59 ans tozala ba mama ya 52 ans vraiment tozali na basi ebele mibali pe boye ebele ba papa boye susu boya vraiment ebele bolonga na solitude likambo ezwaki na mariage ya liboso bosana yango yeba ke siko mupepe ya sika bon ndeko na ngai sans tarder nazali na audio on a kotiela bino conversation oyo to solo la ki na mama na biso azali na kati ya France oyo azali ko porter toujours un plus na ba mama na ba femme battue azali vraiment ko lamusa bango pona yemoko pe azali parmi ya basi oyo bazalaki ba femme battue vraiment na kozala ta na bino ebelete audio wana conversation wana ezali vraiment takos na nenga mukete moi tina yo vraiment moi vin rouge moi mai et ça la toujours bien assez ya sous le baoba to melana biso wana ezalaki la danoise to kutani na mbala ya sima vraiment bolanda audio oyo na ndenge moko ya bien twende bolanda yango pona ngai na botikala malamu to monani na mbala ya sika merci. Coucou, boya ebele na sous les baobas life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobas live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele. Ok mbote mama na ngai
Mbotela danoise mama leki. Nasepeli koyoka yo na ndengo bengi pona to sungana na lisolo ya ndeko na biso oyo azo souffrir na kati ya libala za 7 ans de mariage, 7 ans ya souffrance. Vraiment contribution na eza nini bongo ndenge pasi nini yo zanango pona osunga ndeko na biso na tikeli yo vraiment parole. Mais ça la gentil au pesa batasu les baba mbote ça la tokos et bon olobana maman nanga vraiment na tiki les paroles mais si on a une question na ko intervenir problème exact. Merci beaucoup na pesi bande connaissance ya sous les baba mbote mingi bambote belé belé et pak malamu tolingi bino mingi. Merci. Ngai nazana lisolo la ngina partager na ndeko na ngai ya mwasi parce que na landi onga moko pe na lekala makambo wana natikala na Congo na bana na 8 ans mobala balanga natikala na bana misato bon ye na yoki abotati mobala sale fort abengi singa na ye na mboka oyo tant na ye makambo ebandi nazaka jamais la bienvenue à partir ya aéroport a tournanga do apesanga mbotete ayambaka abana na ye na yana bilamba nanga parce que ngape na banda nanga kosala na sombaka ba bilamba ndenge kaka ezala na komi nango petit awa na yaka pendant l'hiver mais tina zobima na yebaki pe lokote na tambola toujours na biloko nanga bilamba nanga malili donc mobala okipe na ete ngato na ye awa eumela kipete na ekozwa zemi mobala zaki mutabate belé ngana mesana ki bongo te mona oloba non tala vie eza boye te essayer to tia vie vraiment na makamnyo so ndenge vie ya famille ezalaka ndenge vie ya libala ezalaka mobala lingaki te alors ekomaki ya bitumba kobeta mobala bande kosala de boulot asa misala mibali mais na bande komona mbongo te ngana ye na France na komaki kosenga na osenga lipa na osenga pona bana loso na zemi na ekozwa sous zemi mususu parce que na salaka première fois fausse couche après na ekozwa sous zemi 2 mois après galère andengwana soko meki koloba ko beta et kaka ye moko kaka tellement bande koloba alaksenga ba mama mususu ono akofunda ngai o mwasi na ngai alingi mazamaka makasi botala ye auti kuna azaki na mibali na ye siko awa aye azolinga kosopoze alingi batute na ndaku bwebwe ba mama na baya babani kopesa ba conseil na yo kaka na bande toujours kolela nga azaki enfermé kana ngamo na bimati ba mama na bakoya mais malgré ça ya kokende akomela na masanga akotika yo na ndaku na okanga makaka soki na moni pasi eleki na zemi po nazana bazema pasi na obenga kaka mama na lakisaki ngai na osenga epesanga loso pesanga mai pesanga telme lekaki bongo bana na kati ya ndako banda olia ndeni kasi so ya bimine ya des fois soka lingi azui bana bimina bango akena bango balinga atikalinga moko soki pete bana bazana classe ya bimaki na ya bimine yo debile na bana ti bongo bapesa bana na banda ozwango yoka ya danoise ngana ye na mboka oyo mo yebita ngo ye français obiso to loba kuna ezandenge mote na français to loba awa nazo comprendre le côté donc ba rendez-vous non comprendre le côté si vous nous on dit kaka oui d'accord non comprendre le côté mais ngala bane ko compter na epo yene ta bengi singai na yebika yemita yebi makambo nyonso si ko mbonga bana e comme na ngo kolega po moni biso atoye na banino mibal ba bengi si toza faciliter aux mikanda makambo se funga mambala moko efunga mambala moko umela raté mais ngaye bakite ya zorani ponga bana ngaso le fait ya kosenga muko mususu mama na zaki sage atuni ngai yango yo ozwaka mbongo ya bana te bimbongo nini ana na France za CAF na bikafa musu ezani nango ezala bafuta les 5 ou les 10 ngabi
nayebi yango te abi na nga so mobali na ye yebisa ye kaka apesa numéro ya kafe nga abi sava abi koma ona komi tanga yebo muta tomboka nga abi te ngai te mutu nayebi na nga kutu yango te nga muta tininga na tuna yo na senga mama oyo yela kinga anandako après le lendemain mama bengi nga ozwaki yango nga abi te tala ndenge atomboka abi na nga tika komo oza azemi za normal kinya nano eleki souffrance naloba souffrance soka meli omeki koloba nkuba ya zemi nga azwa bankuba ya zemi akoya na bato bomeki boye d'ailleurs nalobaki na ya bota fala longola zemi yango omona olela kaka boye na okoka te nga bande ozwa même téléphone obenga bapapa na Kinshasa esimbaka te baoyokana te mais komona ke na oboma papa parce que saki papa saki AVC deux fois nabi na oboma na tika mama komkolela baleki bakonko benga yaya okenda libala pasi nini omona na okoka te ba mama bapesinga conseil babi ko benga sute benga biso kaka ba mama bato basala kitu ti ba mama na bayaki nde kosunga nga tellement na bande kolela mingi bayaki kozula na position moko ekoma neti ya kokangela nga bakonko lokolela siko neti ole neti bayebi mabe ezosalama me bakomi neti kotoimela nga ntango na obenga na olela omona bakomi neti kogangela nga bon nauti mpe na famille eza bongo baparent bakotaka te me komaso mabe ezali omona bazoloba bango ntango bazogangela yo na sens neti ke yo nde oza mabe ou bien bango bazogangela mpo nolamuka naza mabe te bazowelela nalamuka epuis bazowelela zemi nazalaki nango nakitisa nanu parce que eta nakomaki nango ezalaki susu bien te omoni nalelaka mikolo nyonso naliaka te donc ezalaki bien te donc bakomi esiko koluka moya kosauve ezalaki na ndenge mabe te donc bazolinga balamusa yo comprendre balamusanga lamuka na sens wana ndenge kaka nayebi so ke ndeko mwasi mpe nalinge nagangelaki ye tu comprends après ba mama na omona baye na miso nango mona baloba omoni yo tala toloba na oko yo zela soko sali o toloba na oti toloba no tokolakisa o mwasi na tokofongola miso et puis mama na oloba no omoni nga oyebi nga bien osaka na ngati nga nyonso nati baloba na comprendre logo te lo nini eleka bon nzambe asungi na boti mais avant na bota ezalaki toujours passé ba médecin bantouranga zeme bandaki bien mais na comme na dernière minute tension ezo balancer kokita komata ba médecin balobi nanga basali ba examen nyonso balobi oza na eloko te kono eza makasi mais eloko nini esala bongo est-ce que oza na problème nga habité naza problème te la danoise otala olobi na ye libala bafamille balie mbongo mobali ye moko otali ndenge azoke mosala ya malili abengisa yo ntango kotala boye oyoki mawa otali ebene miso oyoki mawa obi me point na osala nga boye sikonga so na bina zongisile mabe wana omona comme tosambela bo yala danoise nga asambela wana nga mwana bi nzambe mo kaka afuta ina ozongisile mabe te me mwana tiki me bato mosusu mwa babenga funda esiko na oyeba te na obanda ofunda yango ndenge nini tellement yebaki ke nasambelaka nauti na famille chrétienne ayebi ke na osala ye mabe wana te bamédecin batuni nga loba epuis ndenge akendaka tikanga na hôpital akenda bamédecin babime aye atiki yo na hôpital pourquoi ti siko ti tokoyi ba 17 heures na nazote depuis 8 heures du matin toujours bozalaka abongo noseka kaka babi olamaka na motema olingo oloba te nga abi te problème eza te babi te eloba bamédecin baya la danoise donc baya entoura même 8 balekaka mpo motu nyonso aya koconvaincre nga na boya koloba bon yo na ntango wana na kati so te ntango badocteur ntango balobi ke docteur azosenga yo loba yo ozoboya koloba bongo sikoyo bande kokanisa te ke bango ava batraite yo il faut yo moko mpo fungwama parce que badocteur batraitaka physique te batraitaka mpe spirituel ntango docteur azoloba noloba yo boyi sikoyo bande kokanisa te ke soki okufi bana wana bakosouffrir supplice
parce que dia babanda souffrir ozali na idée wana te idée wana ezalaki te ngai naotalaka ye te ngai idée ekuta bana kuta ezalaki te ngai idée ya bana wana ezalaki te ngai naotala kaka ye kaka ye moto abengisi ngai donc juste ezalaki kaka ye nde abongisaka kaka marche na ye mpo totambola malamu donc oyo idée ya eliwa o boyeboye eloko moko te la danoise une semaine après naboti bon on aboti nasali 3 semaines maman aye oyo bande kosunga nga abi nanga mena oboti na sepeli namoni mwana namoni opposant en bonne santé mena tobandi makambo abi nanga le relancer dossier senga ye numéro la danoise na senga numéro epesa trouble tant oloba trouble trouble ya obeta eza te ke trouble boswana na mwana 3 semaines azobeta yo abeta makila kutu oyo buti kobota na ekanga mite la danoise kobeta et puis tant ya beta ka abeta te ke abeta o soit ba parti mo bono ye ka basali gumu donc ye abeta tala te abeta oh siko sala box kaka mama na aya mama na aya ayeli soka alobi nanga alobi pesanga so pesite no bimisa kaka lobi tokene pa ba assistance sociale et puis oyeba yo oyebi réalité mboko osakane parce que ye ayebi te allez namba moko aye kopesa numéro na bwakelanga siko denga bwakelenga ngai pe na yebi te la danoise na yebi nenga okota na internet te ndeni na kosala na ite pa yebi ke na osala na ngate na bande pe ko bima te obima ndeni malili moko zotambola bona libanda omwa ba ye ba tu no madame t'as pas froid omuno okosaka non j'ai pas froid ça va na manteau te ya manteau ezali na ngome siko ba coller zati na ika na maputa na nga ba robe na ngai eloko moko ezali maputa na poto na olata maputa soko senge bonaza mbongo tina kino yiba siko mona otala kabo me bana bane ko kipe na kino yiba siko lo ba yibo yibo tabengsinga siko kino soko yiba pardon tozonga na mo muke pa to sunga baninga na biso tango yozaki na Kinshasa parce que toza pe na mama mo ba oyoka biso emso azana Kinshasa azozela pe aya pe na poto ba caractère musutu to yebela mibali pe koko yeba ngo déjà partir ya kin le yozaki na Kinshasa banda ko tina mbongo bana mbongo kolia nde bozaki na Kinshasa la danoise abande ko tinda okay abande na ko tinda nyonso abande ko tinda ba démarche nyonso tina ya eza yimta sala papa na nga basali komaki na aéroport nde makamu nyonso échanger non makambe bandela ka partir à kini kisongi tozala na ngona ba téléphone bat bazo benga na bande ko sala ba bengi ke non ngai nazala kana koma ko bima na chef na nga na koma na zemi ngai bon comme na koma zemi mpike na ngona simataire zemi mpike na ngona liboso en plus pe na fani kana milieu o ba ninga no bazali puis belle famille nyonso ezaka côté mo yo mo bika na Kinshasa to bala na biso kaka na ba quartier kuna babi na obota mwana wana donc moi est-ce que ba guerre nde bandaki wana ba parents nanga pe ayaki koloba bon on a ko boma libala mama nanga esinga ayebisie so boma libala na kolinga okita awa parce que bobala naki awa faut ya kosala divorce na Congo soki ka ya musika eloko moko ke sala mate mais bon malgré ça baninyo ye moko ayaki ka kosaba démarche nyonso nga natana en tout cas communication pe ezalaki sous bien te soko bengi na téléphone azala toujours na bat la danoise nga bana obengi mingi mais oko benga ebo azalaki toujours likolo na comme ko esa ba parents nanga na mona sous bien te na ko se plater na ozale rester na libala wana mais au moins la danoise na koli na famille chrétienne aza mobala liboso ayaki kotsanga na ozema avant ya kobala nga et papa langa alingaki ete alobi na yo kobala ka mwana mobala ote menga atali na église nga na wuti déjà na boti na bebisi ki moseka sikonda lisusu ozwanga na ese papa la lingika mwa mobali wana papa alobi na nga komo lingi ye yebaka ngo a part wana ko yela nga su mobali mususu te kaka ye kaka ndingo lingi wana po papa saki matata mingi omoni siko esika eyaki koselenga donc na tika na Kinshasa malgré na bande koyoka na téléphone bon na koyoka te o ba ninga ba benga ngo
mwasi obowe mais na ko kaki azaki posé te OK pour moi on a vani na mama le bilanga non mwasi libala tango okepa mobali na yo otika na bana tala ninga zalaka yo na otika olesa lete mama vandisaki ngai mais tango siko na Hollande banina na komkolinga siko na zwanete ba décision tango ya yo ko bando lo ba makambo ba parents balobi na nga niet et ça maté soki pe obomi pe libala yebaka ngo il faut moko na bina kufa okoki kokende ko bala mobali mususu te soki moko akufite bona ekotala ke ezaki engagement na zwaka nazaki nanu tout jeune ba 19 ans bon na bala ki déjà bon na sani na ndimika ba parents baliaki mbongo bon yimo pa ekosa ba démarche nyonso abengisi na ye omoni la danois sika makambo ezali la déjà ozalaki éducation ba parents makambo ba papa balobaki yango nde bande kosala na kati na mutu na yo alors que ba parents bayebi réalité ya poto te yango wana na kosenga na ba ebele o baza na Afrique tant bozo balisa bana na bino bozo tinda bango na poto eza na ba conseil musu bolobaka na bana te ke okoboma libala te ou bien okozala kaka soki olelo mobali oboyi mobali okozela tia kufa toboyi te ezali biloko oyo eza réalité mais biloko wana pe ezaki tant pays na bamboka nani komi moderne te ba conseil musu eza archaïque eza ba conseil oyo bakoki kopesa bato lelo pete parce que na kati ya bible elobi ke bien sûr so bodi okoboya mutu kaka na ka ya adultère mais na bible kaka elobi ke eloko oyo ezosala yo mabe il faut katango kaka na kati ya bible wana donc soki pe mutu azonyokola nzoto na yo azomonisa yo pe pasi il faut pe okata ye bon okata ye na nzela ni faut bo divorcer. Oui. Mais c'est ça parce que mutu mota mesana na souffrance. OK maman sinon to tozala mulai makasi yo sko lo baler maman wana ye apesi yo papier wana numéro de téléphone. Non, yemo mutapesa nga papier wana. Apesi yo olobi moi yo pe oyebi ko benga te siko suite ezandenge ni. Bon suite ezalaki maman na amemaki ngai bisika basala administration. Amemaki ngai ye moko akendaki afongolaki nini wana pona yebaki pete so makamba banki pe na yebaki te la danoise afongola compte mais na yebendi nga obimisa mbongo ti donc mbongo soko kei na banki ala action obeta ka papa olobi na comprendre te on comprendre atende nini mama na tuna est-ce que vous en arrive nga c'est na za na arrive mais na yebi ningi ba bimisa tal bo yebi code nga bien abi tokei na banki tokei pe na banki ala kisingai abi beta code ali na beti code yoko kende na eti kuna na niva bakaf nde yemo ka ke ya lobby a changer ngapi na ibina ngapete ti azoloba na ngapi na otala na ngaka kaboy na bébé na ngai nde après wana la danoise mbongo komé koleka na compte na nga yo zela si mbongo koleka na continue yo zelo omona oya yo la danoise guerre ebanda ba uta ko sala ngo opération kala terre na mois de novembre ikolo beta konyata lokola nyoka na basulia makile kanga mangai na moto donc mbongo nga soki sincérité na zwi carte na tiki ya frère ebele na poto bamba basi ebele baza ba esclave jusqu'à ce que makile kanga bi na moto likola ko beta ya bakuba ko beta nga wana congolais penza boza maudit ye pardon nga na lobaka na tuna na région azam te colonie na tozaka biso bataba Congo te ba Congo bango lobaka ba Congo nga na lingana cataracte bango baza bata cataracte nga aza kota ba non banyanga te bazali bandibu bandibu bolimbisa ngai bandibu baza mitema mabe mibali ya bandibu non en tout cas so boko silika na émission bo silika so pe boko tala kanga lisute bo tala nga sute vraiment bandibu faut bo changer mibali ya bandibu na basi ya bandibu nazozwa bakana bino ebele même na sijo nga nazolukela live together o kaka mwasi mukonga koloba na lingi mobali ya mundibu te mobali pa koloba na lingi mwasi ya bandibu te en tout cas bandibu bo changer vraiment c'est regrettable c'est quoi ça loba non maman makile kangami na mutu oui donc tant makamba kafe bandi
Yesu kwa komi yo zimbongo ya kumkoza sikombonga bana po mama na sunga kinga ipo na zana mwana bana olena senga ka donc asunga kinga etanke mama me apesa nga pe conseil malama bina nga na sali obongo te poko egoïste okoma sugi lokola basi musunge bakomi donc il faut sunga kanda ko zambonga libota mo na isi na yoki na zana nga kutna mutema na te nga olena senga ka usali nga malamu ya lobi yo zela ya danoise non ekomaki vraiment pasi mingi mbongo akozwa carte akoyiba na ye aoke na banke abimisi mbongo kandi ngo beta lisola na bimisi mbongo yo yebiki na zaki na botango okendo bimisa boy o yanga bimisa na ngambongo te otuna boy mutanji oh nom de Jésus oh Christ oh Seigneur pour nani makamba boy oh mon Dieu oh vraiment nga na sali nga yango te la dano zo mo tikala otikala ka boy Seigneur limbisa nga parfois mna okosile makambo na zolela la danoise elekaki aoza ba salaire na so meka koloba bo même yemra ki ya sali lobi na nga sali sa ba chèque so sali ka chèque tangu ya kozotiki bo akati na ye nga sala na nga ba chèque te oko tuna boy azo wanga me omuna ba chèque leki kunu oloba ka boy kuba konyata ti yake osala ke makile kanga mangai heureusement bande ko msuba zalaka na ndaku baki ko intervenir ezaki na kati ya chambre na moniki ya ko beteleki na okanga mutima po bat bazana na okoganga tina mo paseleki ayiba na ganga bat baye mais taunde na vimba kana bina kindo hôpital baninga ote ko kende te sino te ba okanga e biso pe to ya ko témoigner ndeko vanda na yaka ko vanda pasi wana sikolo tango vanda le makila ekangami ekoagile na kati ekangama ekangama nini wana elekaka depuis 2000 eleka depuis 2016 ko sala opération na 2018 donc na komaka ko ka pasi na lela na ngaka pasi na mutu na kokaka lisusu te botala boye na komaki très nerveuse banini yepe ato lobi boye a occupé na epete donc tina ndenge na kina omona médecin komi o sinusite nga bina tikala ko bela sinusite te na ebi biloko te boka ba malade onka na poto kaka boye nde na ekoka ba scanner banini nge ekolakisa ke balobi vraiment bango badengaka ba infection ezokini ko toucher même na cerveau donc fallait ko intervenir mbala moko donc na utaki ne na zabo na utaka na opération basaki na opération maintenant ça va okay zela muke na lobamo muke bino ba mama bolanda lisolo bozo mona mama na biso ko beta ndenge place ememi etina opération yango bino batu bazoko beta ka bino bozo kanisa nzoto oyo eza lokola bashu eza lokola libanga te nzambe asala kutu la mususu bambwa banyama kutu makasi koleka biso bino mo bomonaka lion soka bandi ko kima mbangwa mutu yo jamais yo ko kima mbangu lokola lion. Ale yo mama vient na libala bazo beto tande ko mwasi ba beta ye na 2016 makile kangama na mutu akoma na problème tango okepa ba docteur baba ndolo bandoka kao sinusite eloko boy pona ba kotso na scanner ezwaka temps yo mutu ozoko yo kalikambo place ozali bazo beta yo bolo baka ba vérité na ba médecin boko banda ko kufa kana bino kaka oh bozo kufa kaka boye bale bokangi ba famille bandoki bokangi batu bandoki alors que ndoki eza yo moko bazo beta yo vandi kaka soki bilengi soki biloko nini en tout cas vraiment ba mama bola musa conscience na bino mami loba na yo tango aussi obimi na hôpital oui na bimi na hôpital la danoise mais avant ça en tout cas na yaki ko zwa baninga kande tokutana na bon mais bazaki bikolo na bisote babikolo mususu ka po awa na France basalaka intégration ya français alors utani na muninga motuni toi tu travailles déjà bien oui na osala otala muninga na pina za posa sa sikomo zo musala ondeni nde la danoise conseil na koki opesa mama na oliaza ka enfermé na katanda kuninga la koma ki enfermé il faut qu'il y soit na ba maison du quartier ngelo ko fongolinga lelo na kei na maison du quartier ndé na oloba no boy la danoise oba olandanga même mama na olandanga lelo na zwi musala na zamboshi et batwana muto abande ko landelanga salenga ba CV tellement nazaka na toujours en communication na tindela kai le 20 awa na mois de mai na mois de mai
nakokutana na ba grand chef d'entreprise babengi singa na mboka na biso na Congo to benga ngo régie des eaux asengi parce que ba mama na balandelaka basi oyo baza enfermé na kati ya ndako donc tant ba yoki témoignage na nga ndenge parcours na nga ndenge keli abinga aza na kuta na mwasi wana njo anda yebani pe na chef oyo a engagé nga mukolo ala ba solo lobi chef na nga solo na nga abina to kendo témoigner abina za beza mwasi ana to ko sunga biso linga bana basi ya bongo donc il faut appeler ça témoignage na ndenge nini ayaki na France parcours na ezaki ndenge nini na ye kozwa mbamoko intégration azwa musala boye siko chef na nga fa loba pourquoi ye embauché nga elo misali ke azwa nga mbamoko na CDI omoni donc ezali grâce ya kubima ya kokende na ba maison du quartier bazo fongola omoni ozo ke ba rencontre parce que biso ezala mobo ononga linga nga kosanga na batu boyeti na lingite non ngelo ka iko fongola nga nazaki pe bongo bongo bale abane kuling bon bane kotika nga bane kokangela nga te akanga porte mais ayebe ki tellement na vuti na famille na bima te donc apena ndo bima mais le fait na comme ko bima baninga ba beta masolo ba bikolo nyonso donc comme ko kutana ba mo chance comme ko salama le longa yeyo nazi ouverture mais malgré ça ma problème ezangi nango te la danoise mais siko na tout bokomi siko yo na papa ça va bokomi bien azo comprendre azo beta tout bobete ezalaka nango mais siko ekoma ko ba yebi siko na komi na position moko na oloba na yebi na ebisi omoni nalinga kosala mabe te oso na sali o mabe ezama mingi pona yo déjà toza na bana 4 na yebi ba loi et puis tina yaki intégration na saki ba yebisanga droit na nga ya mwasi mais nalinga ko exercer yango te mais ko kanisa te ke naza faible ko kanisa te ke tonga na yaki nde na ne ko yeba makamte zaki tant fallait nazwa maintenant nde naza boy français oyo ba de ko kanisa na yebi te maintenant o kosanga ne lokote mais bi ko ba français wana bien o kosanga na momo côté o kosanga na administration momo côté parce que ba formation na kene na maison du quartier ba formolenga ba laki singa ndenge ni ya ko benga na téléphone nde na ko sala ba démarche nde nyonso na yebi donc mama na ngai ndenge ye abeta yo wana ozwa problème pona ye na mutu wana basali opération sikoyo yo ozana ye c'est bien il faut pardonner c'est ça on ne demande pas les divorces mais tu acceptes que na niveau lelo ke abeta kayo kaka la danoise la dernière fois na ebisaki esili na lobaki na ye c'est fini nzoto na ngai ezali ya boxe te na supporter pe mingi amen en tout cas na supporter mingi cette fois-ci soko meki en tout cas na question musika te parce que omoni elonga la salaka parfois ya ignoraka abosanaka ba kunyo sa pesa nga kangala nga ba photo na bomba angu nyonso nga kanga nyonso na ba date na bomba angu na boîte mail nga voilà na boîte mail pona basi ba bomba na téléphone efasa maranango yango te ya bango soko za ba preuve na yo bo bomba rango na ba boîte mail na bino parce que wana eboma makate loba ke mobali na yo ou bien mutu moko ayeba code akota pona ke ne ko effacer yango mais aussi longtemps code na eza secret ata ordinateur ekwe ata téléphone ekwe oko récupérer toujours ba preuve ba donner na yo bon maman en tout cas bon allez pesa conclusion au lobby siko nini bref na ndeko na biso moi si pesa e penda siko conseil ngana ocha commentaire te na loba na suka to suka wana nanga conseil na opesa ka ndeko nanga mwasi atika ko s'enfermer atika mobali wana alingi ete parce que azo l'accent noir sur blanc il faut abima alanda ba conseil ba tumsu ata lingo boma libala te mais abima nanu akende nana yoka nanu batu mususu pende ba kopesa ba conseil alipo abizwa moyen ya ko s'en sortir pour soka tikalka bongo akufa donc voilà conclusion na ngaka onga lo kopesa ye ya suka yangwana ponga mope na ute pe na akawana okay yangwana ngape conseil na kopesa ope mama
yo pe ndenge eza wana yebaka penza miyebela sikoyo parce que soki yo pe mobali akontinue kobeta yo oyo yo lobi moninga kokufa yo pe kokufa parce que outi pe déjà na opération munene mama oza na bana eza bato ebele mabala bino bozokota oyebi déjà soko oboti omemi ngambo kotala mobali te kotala yo te tala nde bana wana opesa bango vie ndenge bozobokolaka bana na bino bazomona bazwa kobetaka bino boyebi te ndenge ozano oyebi te mokolo mosusu okoki kovanda osololi na bana na yo olobi bomonaka papa ndenge nini okomona makambo bana bakoyebisa yo bozokolisa bana na ba ozomona ntango mwana no mobali akokepe na libala abanda kobetaka mpe mwasi akomona ngo lokola eza normal donc bo acceptaka biloko ya bongo te ntango mosusu papa na ye abandaka mpe kobeta mama na bango yango ye mpe abandaki kosala yo boye parce que koyoka yo tozoyoka kozala mongongo ya bien boboto okoli na yo na église protestante soki église nini mais ozolanda makambo ya baparent ozolanda mpenza makambo ekomami na bible mais ye aza kobeta yo cela veut dire que euti na bakoko na ye bien na baparent na ye allez ntango yo ozokoaccepte mais moi je demanderai à toutes les femmes de ne pas accepter ça que mobali akobeto une fois deux fois mais troisième fois oyo moni vraiment que au Seigneur makila na ye tangi et Jésus Christ tanga tangi sanga makila ezaki pona sauver biso to biso ba mama tango to tangi sanga makila ezali pona to pesa vie ndenge to mona ba règle nde to kendaka na hôpital makila tangaka na pamba te makila tangaka pona likambo moko ya esengo soki makila komi kotanga parce que bazo beta yo alors que bazo beta yo au lieu makila on etange pe sa vie et bando pe so malade ngai nazolo bala mama wana bo bima na mabala wana bo vanda te jamais vie ezaka moko vie ezami balete o to boite première fois cause à la par erreur deuxième fois cause à la par erreur mais troisième fois maman ko vanda te en tout cas lika obima même il ko divorcer te mais lika non obima otalela na mobali wana mosika opesa yepe ba condition na yo opesa yepe ba ligne de conduite o ya kolanda mais soki alandi yango te ndeko nanga nzamba lobi eza biblique eloko oyo ezo nuye vie na yo katango vraiment ba mama boyoki ndenge ndeko mwasi asili koloba vraiment eza esengo mama merci na ndenge oyebwe nazoluka bino ba mama tous travaillent ensemble pour to lamusa conscience ya population na biso vraiment ba mama na ngai pesa mo ya suka na communauté mobimba congolaise pour na to suka na biso communauté congolaise on nyonso kolanda la danoise na audio oyo akoka koza conscience na ba conseil eza ba histoire vraie eza likambo te ke eza monté non eza monté te eza vrai o tozo vivre nango ba quotidien na kata bandako na biso donc esengi to lamuka donc voilà un peu o nakoki koloba ya suka. Ok. Ba mama batata bandeko ba oyo nyonso ba uti kolanda biso na sule baoba na nzela ya audio oyo vraiment botikala malamu en tout cas to ozalaki na tante to epsa bino bomela mwa kopa ti mwa kopa café mais na suka na bino bozwa mai bomela mwa ti mwa café mama na biso pendenga azawana boye bakaza pe na besoin pe ya ba conseil na bino mutu moko te ba conseil esuka raté donc o pe bozana ba conseil ya kopesa mama oyo asili kosala témoignage bo pesa pe conseil bo continuer pe ko fortifier kaka ndeko na biso oyo azali na kati ya pasi ya mariage avant di kuna 7 ans de souffrance azali ko nyoko matilelo en tout cas bandeko nanga boyoka ki lisolo nakoyi koloba mwa seconde muke ndenge bomona kike azana libala mobali abetaka ye ayebi ndenge azwa mbongo na banque te azana carte ya banque te asombaka elamba te elamba 5 soka sombi elamba cela veut dire mama mobali nde akabeli quelque chose mbongo moko peka ya muke pona asombaka bilamba na seconde mais mobali pe akoma impuissant il y a 3 ans yango bazana mariage yepe banda yaki mariage traumatisme memi ke ba règle na ye eza lisusu te parce que bino mo boyebi stress
ekataka baregle epesaka elongolaka suki na mutu epesaka bapongi bafatigue epe elongolaka intelligence ememaka mamaladi ebele ezali ko ezopesa yo liwa petit à petit. Alors bandeko nanga to continuer toujours kopesa ba conseil vraiment ba love bisika biso bozali wana ndeko na bino mwasi la danoise elongo na mama na biso oya wuti ko témoigner botika la malam to kutani prochaine Bafati. Non, comment ça? Centre médical ambassadeur pour Christ ezali kobenga bino boya ebele vraiment solution ezwami bandeko na biso les ambassadeurs bavandi na Londres bazwi likanisi moko ya malamu ba papa ba mama bandeko boya ebele basali centre wana ezali na Kinshasa précisément na Kinshasa boya ebele pona boya kozwa ba traitement ya bandeko na bino oyo nyonso bazali kobela bolongola souci solution ezwami bandeko na biso bazwi solution na idée ya ko aider bandeko na biso o bazali maladi na kati ya mboka na biso tozali kobenga place nyonso ezwami yo na kati ya République démocratique du Congo bo contacter bandeko na biso pona solution ya bandeko na bino oyo bazali kobela ofuti mbongo na kati ya Europe basoigner ndeko na yo na Kinshasa. Vraiment pour na ba contact tozali bokoki ko contacter ba oyo bazali na Londres même partout na Europe tokotia ba numéro na biso wana tozali na papa na biso papa Pagé boko benga ye bokoki pe ko contacter papa na biso ba benga pasteur Tino musika pete tozali na papa na biso papa Guilain yepe azali na biso elongo papa Guilain bokoki ko contacter bango bazali wana pona service na bino boya ebele bazali ko traiter ba maladie nyonso médecine interne ezali accouchement pe ezali vraiment maladie nyonso ezali soigné hôpital ezali bien situé et puis ezali très propre boya ebele ezada ba équipement moko ya makasi euti na Europe même ba maladie ambasu bazali kozwa lobiko ba prostate pe ba papa bazozwa lobiko boya ebele solution ezwami. Oui, topesi bino merci bana Londres mbote na bino bisika bozwami et topesi les ambassadeurs pour Christ à Londres merci pour la œuvre kitoko au Saheli biso centre médical les ambassadeurs pour Christ à Londres ezali centre moko esalami na ba caractère international ezali précisément na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Masina. Félicitations na bana Londres. En tout cas, les bomoni ngai awa déjà bino lingo zongo na kati oyo. Ezali publicité ya lisekité. Nga na sana d'abord muto na belaki. Na beli makasi mele na komi na centre oyo bana Londres. Na moni telibiki na ngai monani po soin ya kitoko eza na kati ya Londres awa. En tout cas bana Londres bolemba biso te. Mama okoma kia one nakuma kia onde kona mama simu pesa mimenga afone obuda oti na komini oti kana sina petro Congo. OK. Maintenant ndone ya kia oti boti ba impression les années par rapport à traitement de soir. L'impression est ça parce que est kitoko parce que premièrement na mon hôpital très propre. Deuxièmement, accueillant kitoko. Troisièmement, misali ezosama vraiment malamu. Différence nyomoni bisona hôpital bakanisa